Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mbote. Mingi na bilengi surtout ba bolinga kama mama Eliane. Tu na pesi bino ba mbote. Ba ouais ma vie puis moko wazim. Est-ce que vous allez bien? Bonne la famille, bonne bandeko na famille libota boza bien, ma famille du cœur, est-ce que tout va bien? Wabino mama Eliane, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimi ezali et vous de votre côté c'est comment faites-moi savoir si vous allez bien? Nalingami koyeba ke bayebanga bayebalinga kanga bayeba sepela kananga baza malamu. Pour bino ceux qui botali boye boye qui voient nanga bolobi que voit oyo. En tout cas notre deuxième maman va bien, votre deuxième maman va bien, la reine mère tout va bien par la grâce de Dieu. Qui met un kaka azali malamu, qui met un kaka aza bien bino peut côté là, j'espère que boya malamu ngai ça va tout va bien. Voilà, ce que Zamba liboso kutai nanga na kosenga na s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour qu'on la notifier à chaque fois que émission est siki kota na kati ya chaîne na biso ozala ka notifier. Ah to sala ba émission culinaire, to betaka ba masolo, to sala nga makambo ya ndenge na Eliane Nitu TV. Alors ceux qui portent l'émission au moins ko sepe nango na kosenga na o partager na bande ko mususu o ba yebi chaîne na biso te ba ko kape ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Merci mingi na bino surtout au disposer de temps na bino pona kotala to pe pona koyoka nga merci pe na ba oyo bo partageaka ba émission ya maman Eliane. Lelo to kosolo la boye eza ndeko moko ya mwasi abenginga po yebisa ngai en tout cas maman Eliane mibala ya poto baza vraiment bandoki, mibala ya poto baza bandoki. Na yebise mama via lelo bato maka aza mobali ya mwaza bia mama nitu mibali ya poto baza bandoki mama mibali baza bandoki ngabi mibali baza bandoki yo muto vonda kana mobali onga na yebite yo expliquer nga sikoyo alokio asali nini alokio na nini mama pesa nga na explication ndeko mosa yebisinga ke mama Eliane mobali to vanda kana na ndaku ndenge azala kana kati ya ndaku so kaka afuti ndaku asala kiloko moko te o telefone o kolia o courant o mai mama nitu ngai mnasala kanyo surtout wana ye asuka kaneka na makambo ya kofuta ndaku naza pe moso na yebi ko débrouiller so nazo débrouiller wana otala ka bon bala aka na salaire ngai à part salaire na mwa bambongo na nga mike de gauche à droite naza moso na yebi ko luka je suis une femme courageuse battante na yebi ndenge ni akosala pona kokotsa mbongo na ndako. Alors ndenge pe naza yebi ka so posa amoureuse yesu kasa futine kaka ndako esili na makambo nyonso tu mwasi asalaka ye moko nyonso tu mwasi asalaka boyebi pe na poto mwasi amilati saka mibali balataka basi na pasi lobata muso za l'anniversaire ou bien peut-être azora mwa mingi ndi wana koloba te na meka pe kosala nini kolatisa pe mwasi. Mais la plupart ndenge toyebi ndenge kendaka na poto ezalaka chacun pour soi Dieu pour tout salaire ntango ekotaka na ndako ezalaki mobali afuti ndako mwasi alesi ndako mobali akofuta courant kofuta mai ezalaka ndenge bato na ndako na bango ndenge baza na boyokani ndenge bayokanaka. Alors bi mama nitu mama na likambo eza nini mama na likambo ezake mobali tovandaka ne ndako moko mama Eliane na yebaki ka koza retraite mais le quoi ye mutasala ka date ya retraite nga na yebite retraite ngo ya mukolo nini mobali azui retraite mama Eliane nitu mobali azui retraite le quoi salaka ba foutie 58 000 euros ba PC 58 000 euros maman Eliane eleki na compte ya mobali ngai subul na yebi eloko te kembongo elekaki ayebisi nga pe rien kembongo eleki nzoka ndi mobali nga sa jour retraite le col peine azaka na négligence côté ba courrier ye moko muto ataka ba courrier saka makamu so nenga zoki retraite bongo no aka mobali ayebisi nga ndenge eza wana préparer voyage moko na okende na Kinshasa le col peut tozoki pe mo boyoka ni mingi to ke Kinshasa na kenda no Kinshasa nzoka mobali kokenda ke Kinshasa retraite se futa maki déjà mama nitu compte na yenga na kota na compte te na contrôle la compte mobali te yo yebi mutu za na compte na ya na compte na compte na nga et puis moi makambo côté moi ba makambo ya okota ba compte sala bozungu sa boye za makasi ko lekanga même nga pona surveiller ba compte na nga et tout ye mutu sala nga mingi makamba de marche na mutu sala ngo mobali yebi singa ki ake Congo o nazo kende Congo na ke mo mke na Congo na sala mo na Congo ozu vacances na musala nazu vacances na naza bona nazu vacances ba congé na nga muso za ko za sate
nzokande mobali nini retraite na ebimi mbongo koti na compte sans que moi si ayeba mobali abimaka chaque jour akendaka epai ya camarade na ye neti akendaka mosala nzoko ake mosala te soki ake pa camarade na ye avande pa camarade na ye alie pa camarade na ye camarade na ye ayebisi mwasi abi lokola moninga na nga azoya awa eza te kobenga mwasi na ye oyebisaki ayeke awa aliaki na ye kutu koyoka yo te na komeka kutu te obenga mwasi na ye oyebisa yeke non mobali no ayaka a chaque jour bana baproblème na ndako yango bana baproblème na ndako alingi kokende koyengayenga te yango ayaka kolekisa journée na biso awa donc mwasi aza nde na ndako mobali mpe abimi onde yake mosala nzoka asa azwi retraite akenda mosala te me azosala badémarche mpo mwasi ayeba te alobaki ndenge akenda kokende Kinshasa nakokende Kinshasa na saba un mois na Kinshasa nzoka badémarche wana azosala alekisaka journée mpa moninga ne mpo na nini parce que abongami azokende Congo asomba mutuka kenda na Allemagne asomba mutuka acha mutuka na conteneur mutuka ekomi mobali asimi nzela yebisi mwasi na ke Congo mwasi ayebi te ke mobali asombaki mutuka mwasi ayebi te ke retraite déjà c'est quoi mwasi ayebi te ke 58 000 euros c'est koti na compte ignorante ayebaki eloko te mobali abimaki ndapa camarade avandi allié azongi na poko azonga ba era azonga aruta musala a faire quoi moi c'est que na musala nzoka okende musala tazo kende pa ya camarade wana moi c'est bien te que mon retraite c'est côté déjà ai bien le côté wouh lokola pe mon camarade ai bisa ki moi c'est comme mekate na yoka kutu ko bisa camarade na yote bana ba problème camarade na wale ki makelele camarade moi c'est na ele ki makelele a respecter la mobile na été yo mobile a préféré a repasser la journée awa maman a passer la journée pa camarade ali a kazonga kana ndako na ya lali moi ça le bien quand tokena ba problème maman ndi to 500 to 500 penzo toté moi dialogue pe na kati ndako ezaki ya kokufa to zaki pe ka nde mwana chaque % mutu na mutu olali hotel na gauche olali hotel na droite olali hotel na gauche tina kwa nika ndenge balobaka nzoka mobala somba voiture acha voiture na conteneur ekoma ta conteneur ekomi tongo etanika aboye mobala kangi biloko lina okindi na Air France lobi na tongo na voyage na Air France à tongo moi ça dit OK problème exact il y a pas de souci moi ça dit il y a pas de souci bon voyage camarade na ye kozoya ki kotika ye bandeko mobala komi Congo mobala sombi lopango na mwanda ko yaki déjà na kati azoki 58 000 euros s'il vous plaît mobala sombi lopango yaki na mwanda ko na kati mobala avanda ko azoki neni abute ko zoni ndi retraite mobala avanda na Kinshasa 3 mois avandi asomaki lopango atropa pela asomaki lopango moi c'est pas éviter so asomaki na combien lopango asomaki ezaki déjà na mwanda ko mona kati a modifier ndako wana atongi ndako kaka ndenge azalaki wana atongi ndako wana kotaki ya muke a modifier ndako asali ndako na ya 3 chambres salon asali na mwa annexe moba akindaki 3 semaines 1 mois moi c'est oya mkonini o na prolonger na voyage na makamuna na osala bon musala na prolonger 3 mois ekoki tant 3 mois ekoki boyebika basi ba songi basi bomba na makamute ya baba keto ke bantu basi na songi na bango nde mwasi oyo ya camarade yako bisa moninga bi mama ntuka bomba ngai mobali na wako déjà retraité c'est quoi yaki nde mo moni asali 3 mois boye na Congo mobali nazaki 58 000 euros yango kindela ki Congo kutosona mutuka ntuka bomba nga mama pardon koloba te mwasi alobi nini retraite quoi yaki mbongo bafuta ki déjà mbongo retraite abi oui 58 000 euros bafuta ki mama asomba ki kutu mutuka chaki na maya atongi ndako moi ça tele abi il faut na kende Kinshasa na kende kosukisa mobali nzoka nde zande boye abi mama ile na kata biye parce que mutokende pona 1 mois et comme 3 mois le quoi zekena mungu na mabuka matisi bobiki mbongo nde kata makamu nyoso na mokile amatisi ndako ne mbango makina mbongo na mabuka amatisi atonga kuna 3 chambres nyoso osala kuna aibisa camarade pa betela ka moi so bika moi samba na kata mbeto betela na masolo abetela ka moi sakangi mutema bitete makamu mobala seli moninga na nga moi sina kokata ntuka foka na funda ndenga yako expliquer moninga la moi sa futi tika ki Kinshasa akomi na famille mobali tango akomi na famille mobali kuna alkomi o mama nga na ye
parce que mobali nanga banda ya 3 mois yango yo aozonga te nayebi kutu te soki ndenge nini naoki kaka sango ki azwa retraite kutu ayebisa ngai te ngai nayebi te basignale nga kaka yango na ye mama pa lobi ye basignale yo kaka oza mwasi mabe ndenge ovandaka na bambula nyonso ovandi na mwana ngai mosala konyokola mwana nga avandaki na yo kaka ti mwana na ngai amemaka kende kobala yo ndenge wana mama tolingaki te tolingaki kutu te soki po osalaki kisi soki po osalaki nini na ndenge mwana nga kende kobala tolingaki ata mwana nga bala yo te mama oza mwasi mabe daye ekute kolo na bino tolingaki kolo na bino te bamabala na bino apoto wana nde bokipa asu te omona ekolo ne ekolo ata moboti alingi te bokobala na kaka na makasi nakoloba nanga ekolo wana te na boyi na bombi ekolo na bino kutu tolingaka yango te ndenge eza awa libala bovanda ngo apona kaka poto abi mama nga na yaka kotala yo mama na memelaka lokola mama na nga mama akufa na zoko mama bi mama ata mama akufa tozwanga lokola mama obi ozwaka nga za mama na yo te ozwanga lokola mama mibali oyo ndenge bazaka boye na bandako bandeko na nga mobali mokolo boye botala moto azwi retraite boye age na ye 68 ans 68 poto mabwa kaka alongolaka mwa 3 ans 65 na ye koki na ndenge poto azwi retraite na ye nzoka mobali nde bazala mwasi boye na ndako apesa barapport ya mabe epai ya mama na bango mobali mokolo boye apesa barapport ya mabe epai ya mama ndenge ezalaka te mama mbongo eza te ofuti mbongo donc barapport apesaka mama sanzeli mwasi ya mwana na ye ndenge mobali azalaka apesaka barapport epai ya mama na bango mwasi abi mama makambo poto eza makambo poto mwana ayebi so kaka oyo ya ngai bongo oyo asalaka bongo kindumba na ye bongo mobulu na ye akoma na Congo ndenge akomaki ka ndenge ezalaka pa akomi boyebi na Congo penza avec $10 apambo bateki mutu aki kokoma bi mama ni tunakomi esika mobali azotonga ekipe musika te na bango eka lopango pembeni na bango ka mama mutu azolaki kopke ozomona mama tsanga ndenge azoteka lopango oyo lopango mama tsanga azoteka donc olonga pa bango na makolo leki anda komi balemi satu ndesika mobali asombaki bandeko aki kotala ndako mobali atongi ndako ya 3 chambres salon abongisa ndako kitoko tout ça mobali tango amonaki mwasi atuni oyo kolandelanga nini oyo kosala nini mwasi abandi wana ezalaka te ngana otozaka na ndako ozwi retraite 58 000 € mobimbo ozwaki oyo kotonga ndako ovandi 3 mois mobali abi boso na yo kotonga ndako ya problème est-ce que mbongo ngana zwi ya retraite eza mbongo na yo eza mbongo nanga mutoki nanga na bando kende musala bafuti nga retraite nanga où est le problème mbongo nanga nazokendele musala eza mbongo na yo te mosabi ezalaka te na supporter na makambo ebele na sombela yo boye na sala yo boye ezalaka te obombeli ngai oyebisinga te loko moko te nzoka ndokendaka no pa Freddy ovandaka no pa Freddy okansenga na koyeba te moto atekaki diske nini mwasi ya Freddy mpo motema esaki epasa abi te moninga nanga mwasi vraiment nde mobali asali ebonga mpe bakosanga boye foka na funda yango afundaki alors mobali ayebisa alobi mama sala oyo lingi ndako na nga na sombi na kombo na nga na ocha ba parents na nga ba bando vanda awa na ndako na sombi na ba parents na nga eza ndako na nga ozata na droit ko belangelo ko monte parce que retraite eza yanga nga mona kendeki musala zela mkozo retraite na yo osati makambo na yo mbale moi ça bien mais pourquoi ka ko episa nga vérité te yango na zo episa bino bandeko dialogue eza très important ye moko muta expliquer nga makambo bien en tout cas maman il y a na ko sa ote dialogue na ndako na biso ezaki ya kokufa kimwasi na mobali mpe ezaki ya kokufa soki kimwasi na mobali eza nini basangisa asu nzoto te onde mwasi na mobali basangisa nzoto ezaki ya kokufa dialogue ezaki ya kokufa azaki vraiment na contrôle ya mobali lisu te contrôle ezaki lisu te yango na oyebisa bino bandeko fo kozaka na dialogue so kozala na dialogue te na ndako moyo contrôler ndako eza te likambo yaka na kosolola mwasi mobali fo kozwaka ta ya kovanda kosolola mwana mwasi alele abi na ebela mbongo mpenza ata 5 000 € kopesa ngai te mobali abi naza eloko kopesa yo te yango na biso mloke na poto eza kianga na kiangana naza eloko kopesa yo te yango wana pe eloko mosusu na koloba na bino bandeko bozotala ngai o bozoyoka ngai mwasi koforsaka libala te
Moi c'est ce qui a forcé libala. Et que mobali motema na ye pezeze pa na yo tende konanga mwasi po batu mingi ba osanda ko libala me mibala na ye moko. Basi ebele bandeko bolinga boye te so ebisem no vérité bolinga te mais Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Batu musaza avandi bona mobali ete ba camarade et famille ba o ba bali o entela bala balanga kaka so mobali bi na ba mbongo na libala te unga mona na ko financer na baza na bango. Moi, ça le maman ni toi, t'as 5 000 à pamba, 58 000 euros, à t'as 5 000. Y'a coupé ça, t'as 5 000. Après, si y a l'autre côté, moi, ça, ça n'a rage. Abi maman ni tout. Maman ni tout, na yo kapasi mo na moté, mangana na kende ki wana. Na ume na kite na saleka 2 semaines à zongi. Na tiki mobile na Kishasa. Na saleka 2 semaines. Na zongi na tiki ye. Nga na zongi parce que na musana ko bo musana na ngate nde to lo babo mama netu mobali bandati kana Kishasa 8 mois yango 8 mois bandati kana na Congo 8 mois lokola pasa diabolizanga pa mama na keno lela nani asa diabolizanga pa mama na bango ndenge zalaka ta mususu zaka soki mama bengi papa tindela nga boya zana na tona nanu mane za donc mbeli mususu bazazo kabela famille ta ko sala mosi makambo akozana matanga na famille okende te au moins na nga mutaza mutu mabe nzoka ye moko fete kozana famille qui était kaka moi ça mabe moi ça ngite mbali ya et surtout que voiture bazako tambola ba voiture bazako tambola ngo awa eza voiture moi ça somba lokola moi ça na permis te apesa mobile valeur bato ba mona ki mobile aza bien aza na ngo asoma voiture apesa mobile mutata mona voiture mobile apesa permis ya za na permis te ndenge tolo babo mamani to 8 mois. Tant on a l'andaki na seki 2 semaines na risque ki musala mama na kotsa ki arrêt maladie 8 mois yango bana mbali akenda atonganda kwa 3 chambres salon na annexe moko na mopanzi siko mama nenga azangi mwasi non c'est kazana mwasi na ye yende bava na na Congo 8 mois mobali abengaka ete mwasi soko abengi mobali a refoulé appel soko abengi a refoulé appel soko abengi a refoulé appel soko ayebisinga mama ni tout lo bana batu talisa batu ke mibali baza mabe oui quand talisa batu ke mibali baza mabe c'est vrai ça dépend mobali ndenge ozovanda na mobali et loko babengi dialogue faut pas ko boma dialogue na ndako soki ka bobomi dialogue na ndako bokotisi satan bokotisi monguna soki kaka ndako eza so na dialogue te satan azo esika eza mabe makasi ndako eza na dialogue te satan akozwa esika bosala ke fort bozaka na dialogue na kati ya ndako bosolola ke eza très important eza très important kosolola bosolola ka ba projet d'avenir eza important balobi juge ya malamu oka mato emi bale ngana yoki kaka ndenge mwasi alobi pona mobali mais ce qui possibilité ya koyoka mobali ezali toko yoka pe o mobali akoloba parce que mobali o na yebisenga bi mama soko sala mobali eloko mabe te ndenge bovandi na ye boye akende Congo azwi penza retraite na ye ake Congo asombi lopango yaki deja na ndako atongi amodifie atongi ndako bien abombeli okutu kazwi retraite mbongo ebimi apeso infante mama mitala malamu na yebisi mitala soko yo pe ndenge oza wana okoza mutu munoko mulai okoza mutu munoko supu songo tobo yango esalaki mobali abombela yo makambo nyonso parce que mobali bozovanda na ndako babalana s'il vous plaît baba makambo te me babalana tina mairie libala babalana mobali obobalani na ye abomba ba secret minene boy ebela mbongo azwi ake kotonga sans que yo yeba abombele secret ke mbongo retraite ebimi mikola bande ko sa ba démarche asu na ndako ta comment kende pas Freddy kolekisa ba journée n'est pas Freddy kolekisa ba journée n'est pas Freddy moi ça Freddy mutasani ateki mesh na bi mama yo pe mitala moto ya kufunda mutu mutaliboso il accepte que mutu azaka na raison
Muto aka kufunda mutu mutaliboso yeka atenda zanga na raison na bisi mitala. Alors si j'ai un conseil à vous donner bande konanga et de kona ko ebisa bino ko bomaka dialogue na nda côté quel que soit problème ko linga te boza na ennemi mo ya une semaine 2 semaines 1 mois bible écoute le bino biso ke buto kuta bino na kandate il faut ko éviter ko zana na ennemi na kati nda kwa libala ennemi na kati nda kwa libala et détruire ka makambo ebele za malamu te soko zana ennemi na mobali moye bosa nsanzoto ezate soki mbala kumuna posa osenga sanzoto akende koluka libanda po kendo senga sanzoto ana posa okolia akende kolia libanda po yo kangi makolo olingo funga makolo tozu makolo kangi. Il faut faire très attention. La vie elle est courte, il faut la savourer, il faut la vivre. Moi ça va ceux qui balani pour le meilleur et pour le pire ceux qui balani et comme mutu moko bokomi eloko moko. Oh secret mon nene boy 58 000 € mobile à suivre. Moi ça lié à 1 franc tende to ba mobile na Congo. Oui moi. Depuis que nda Congo. Le quoi zakina mbonga tonga ndako papa ndako etelema po zakina na mbongo. Mutu kapa etina na Allemagne, mutu kapa ekoma na Kinshasa. Azo régner encore atazana 68 a chaka yombo ate se komi ya pembe metango azo cha yombo nana komona mutu komona zate et puis boyebi mbale ngo poto wana zaka chiffre mumona zananu nzoto ezana na makasi encore pe ya nzoto mikie nzoto ezana na makasi soki nana conseil ya kopesa bino bande konanga ya lobit toyoki mais version mobile toyebite aye koloba pona yebi ke ba mama balingaka mingi kote o mobala za mabe mobala selinga mabe mobala seliboye mobala na zandoki ba mama balingaka bongo mais on kana lobi ke muta funda ka muta liboso yeka te muta zala kana raison bobo maka dialogue na kati nda kwa libala teza très important waza amateur ko yoka ba bela mona wa muntu mufa wa teleja que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tatanza mkalo sakumuna nzamba ni besheneni bana betu bons, bye bye.